ndenge ya boye donc moi atanga ezate na lukande lisungi bao baza pya mtema mawa epana ngai papa na musalati mama pasa musalati pasi bosunga ngai po mwana ngai asa nini abonga. Alors maman pona ofukisa mama lobasuka bato bana na biso boye pour bani nga c'est Bonjour la bande retrouver dans la biso de partout. Et l'autre tout dans la sango ya mawa, tout dans la sango ya SOS. C'est vrai, vous voyez que pas si comme la montagne surtout. Ah, tout dans la capée là. Na putain na maman la biso na mwana. Mwana zo souffrir makasi ça SOS pour ta couper la bande mité à malamu. Alors, na recevez la makasi maman yemo kwa loba. Nini ozo tunisa maman la biso d'abord mbote. Loa makasi pour ba bayo bien. Tout ça moi pembeni, hein, tout ça moi pembeni. OK. Comment on a? Loa mama kasi maman Eliane. Alors boyo memi aza mwana yo alors tout monde mwana santé ça vraiment ya beba bito efimbi biloko bimie na nzoto d'abord ibanda ki ndengeni malade ko ibanda ki abota mo ezalera moi tâche moi mwindu ko kwa lembo ala simandage ko ninga lembo la mwana moi tâche moi tâche wana kene mwana zokola yango pe ezopanzana kopanzana epanzanaki na ndenge efimbi donc esalaka ye bamikusa donc etiaka ye mpena mala lese mwana azala na kimia te. Mais pourquoi tant ebandaki kofima malemale me mpo bolukaki badocteur te bozeli koma monene koluka badocteur makoki ezalaki tobanda okeka na bapriere tobanda olandeleka na bapriere mbongo komema na hôpital ezalaki te. Alors lelo bino bovandi na commune tofandi na commune ya Kisengo yo bala oza marié naza na papa azali alors mwana baza babotami bango combien baza misatu bongo ye ekombole na Chancel est-ce que banda botami atikala okende classe te kaka ndenge eloko bande kotungisa ye kovandi na ndako donc eloko toya koremarke bande ovimba na age ya 2 ans donc ndenge aza boye classe akendaka te atanga eza te mpo boya otanga ndenge baninga bazoseka ye bazotumbola ye moya atanga eza. Alors lelo leta mpo akomi nango ezosenga nini mpo basala ye opération nde tomona ndenge sante ekomi wana tozosengaka aide na bandeko na biso bakonti na biso ya mboka antuka botala mwana bino azosufrir makasi na pasi makoki biso baboti eza te ndeti nga boye nakozwa mbongo wapi mpona mema mwana hôpital basala opération na pasi oyo yango nazosengaka aide bombongo makoki eza na mote mota mpe eza te ke otokoki hôpital basengaki otan eyeba nanu te donc tozobetaka porte na bato ya mitema mawa botala mwana bino na pasi tozoluka makoki mpo bamema mwana na opération basala ye opération. donc okendana komona docteur te mpo examine ayeba soki ekokosenga combien mpo basala opération wana dana toke te mpo mbongo eza te. alors sikoyo bato baolanda biso bongisa caméra bien zwa biso bien mpo bato bamonaka nini wana eloko nini oyo yo ozosenga bato baolanda biso na 4 po ya montre po ki baede yo est-ce oza na numéro ya téléphone aza numéro ya téléphone oyo eza numéro 082 24 26 701 so babengi yo na numéro wana bakota soki oza libanda mboka otie bakisi code ya mboka comme ça obengi ndeko tikala précise yaka na caméra boye tongi toloba boye mpasi ekomelaka bato tu ngai na c'est vrai nakoleka me nakoki kosupporte te nakoki kosupporte te tant que parent tant que un être aimé komona mwana moke ndenge azosouffrir zwa nano eloko yango ndenge esali mwana biso botana ndenge esali mwana donc mwana kitoko mais azosouffrir na mpasi na niveau moko ya kosalana te nde nalekaki te nabengi bango s'il vous plaît zonga boye nakosenga na bato ya mite ya malamu oza na Londres oza na France soki oza parent vraiment oza moboti oza na motema wana mawa bomitia na place ya mama na biso bomitia na place ya mama na biso bomitia mpe na place ya papa yo yaka mpe boye yaka boye bamona yo eza très important leka ya otelema papa mwana yo aza na makoki te c'est vraiment très difficile
nazo senga mwana bolingo ya nzambe batamite ya malamu to aider famille oyo to aider famille bapesi numéro na bango et nga numéro na nga ezali plus 243 81 23 43 864 bobenga to aider mama oyo na papa na biso oyo mwana na bango azo souffrir. Moi je pense que nzambe akozongisa makasi image oyo bo partager yango s'il vous plaît auto sauver mwana na biso oyo botala mwasi kitoko longe bébé kaka lelo moko ya moke botala ndenge ezokita botala ndenge mpasi ezofaire souffrir nazosenga vraiment na koinsiste na bato baza libanda mboka mitema mawa to aider mwana na biso en tout cas mpona kosukisa papa wapela mwa eloko moko ya kobazia kolo naza kaka na susi kaka mwana ngai naza na posa abonga naza na posa mbongo te me na susi mwana ngai abonga atanga bona miki ndenge ya boye donc mwa atanga eza te nazuka nde lisungi bao baza pya mtema mawa epa na nga ngai papa na ya mosala te mama mpe asala mosala te pasi bosunga ngai mpo mwana ngai asala nini abonga. Alors mama mpona kosukisa mwa maloba suka bato baona na biso koye kolobani nga na sengi Banza London TV pasi tozoluka makoki mpo bamema mwana na opération basala ye opération donc okendana komona docteur te mpo examine ayeba soki ekokosenga kombe mpo basala opération wana dana docteur te mpo mbongo ezali. alors sikoyo bato baolanda biso bongisa caméra bien zwa biso bien mpo bato bamonaka nini wana eloko nini oyo yo ozosenga bato baolanda biso na 4 po ya montre po ki baede yo est-ce oza numéro ya téléphone aza numéro ya téléphone oyo eza numéro 082 24 26 709 so babengi yo na numéro wana bakota soki oza libanda mboka otie bakisi code ya mboka comme ça obengi ndeko tika na précise yaka na caméra boye tongi toloba boye mpasi ekomelaka bato to nga na c'est vrai nakoleka me nakoki kosupporte te nakoki kosupporte te tant que parent tant que un être aimé komona mwana moke ndenge azosouffrir zwa nano eloko yango ndenge esali mwana biso botana ndenge esali mwana donc mwana kitoko mais azosouffrir na mpasi na niveau moko ya kosalana te nde nalekaki te nabengi bango s'il vous plaît zonga boye nakosenga na bato ya mite ya malamu oza na Londres oza na France soki oza parent vraiment oza moboti oza na motema wana mawa bomitia na place ya mama na biso bomitia na place ya mama na biso bomitia mpe na place ya papa yo yaka mpe boye yaka boye bamona yo eza très important leka ya otelema papa mwana yo aza na makoki te c'est vraiment très difficile nazosenga mwana bolingo ya nzambe batamite ya malamu to aider famille oyo to aider famille bapesi numéro na bango et nga numéro na nga ezali plus 243 81 23 43 864 bobenga to aider mama oyo na papa na biso oyo mwana na bango azosouffrir. Moi je pense que nzambe akozongisa makasi image oyo bo partager yango s'il vous plaît auto sauver mwana na biso oyo botala mwasi kitoko longe bébé kaka lelo moko ya moke botala ndenge ezokita botala ndenge mpasi ezofaire souffrir nazosenga vraiment na koinsiste na bato baza libanda mboka mitema mawa to aider mwana na biso en tout cas mpona kosukisa papa wapela mwa eloko moko ya kobazia kolo naza kaka na susi kaka mwana ngai naza na posa abonga naza na posa mbongo te me na susi mwana ngai abonga atanga bona miki ndenge ya boye donc mwa atanga eza te nazuka nde lisungi bao baza pya mtema mawa epa na nga ngai papa na ya mosala te mama mpe asala mosala te pasi bosunga ngai mpo mwana ngai asala nini abonga. alors mama mpona kosukisa mwa maloba suka bato baona na biso koye kolobani nga nasengi kaka na bato motema mawa bonsa Martin en tout cas mwana bino ye aza na pasi soki bosoutenir mwana bino nzambe ozanga kopambola bino te. obi adresse na bino eza nini tofandi na Kisensu na komi na Kisensu na Rifla bao bayebi wenza Rifla are na biso eza na pont Mateki tokomi na se ya pont wana ba 3 pine eza wana ba 2 pine eza na ezobela Rifla wenza Rifla toza wana na petit pont tokomi na Rifla oza na poso mona biso obengi na numéro oyo oya omona numéro ya bino numéro na biso eza 082 24 26 701. Merci beaucoup. De Brune original.
bato ya Londres, bato ya Paris, bato qui ont des opportunités pour la biso, même bato bana kati mboka, bakonza mboka que Maman Denise a monté à Malamu, Dani Bokombe. Ça m'a comme Malamu yango Maman Denise a pu copier ça. Bato mosusu toujours senga vraiment aide Sungi pour te sauver moi na biso oyo parce qu'il a venu que ça na makambo belé. Ndeko apesi adresse o pour moi ko ko directement na adresse ko ba pesi o ko kende ko soutenir ye. Mais ce moment qu'à travers numéro o ya pesi ko ko benga e problème yake. Numéro na biso pe yango wana ezali. Si vous venez biso de biso, merci beaucoup de Mbanda London TV. Merci d'avoir négocié. Allez, ça rappelle ni Kusamakasi soka bandiko gratter en tout cas na ko biso. Donc gros appel ça y a bien là microbe na kati. Merci. Zamba pambola bino tukutani mbala ya sima. Merci beaucoup na bino nyoso. Mbanda London TV. Alors, bonjour na bande retour. Bonjour. Boni. Comment on ani Mundele? Comment on Loa Makasi. Nani? Esther. Et bon yo wana kuna ya mundu la sima. Mais na moi bino ko vanda bosana. To se mo boto bien. Bosana mo bobolia. Bo boutique banda ko yo vanda na kita mo magasin kwa. Ba bien ngana biso pa to kapati. Moro yo abenga na kwa ni Daniela. Ah. Ba benga na kwa ni. Ko la sunta ndo ko ya ngapu fa ngwa bien. O vanda wapi? Vanda na banda na babani. Ngamo na mwana bandala. Na imbondo. Kimondo ko tena. Kimondo ko taki toko bongo isko ndi motika kimondo oya no vanda. Kwani? Kwa bien ya masala ndo ya ngati ngana yake. Papa za? Wapi na ibe tabanga nese. Oh mama. Mama sanga na ibe mba na ni ngate. Ko sunta ndo ko pa. Siko ando vandi bolia kanene. To se ngaka. Bosenga. Alors bon Mundele, yo wa mwana commune. Mwana kumenya Na limité. Siko ne bo vanda wa. Olala kaka awa na magasin to bozaka so butu komi boluke skama olala. Tolala na pharmacie. Na pharmacie? Otanga ni bakali. Ah, basaka bino mabete. Bana ko tomana na police. Ya botumana la police. Mais bato musu balobi ya RMOP bosa makamusu moi malamu te boteka nzoto boa ba mike. Est-ce que bon mona ngo normal? Ba wateka bikolo na biso bito senga ka. Ah, mikono lo bateka nzoto. Basaka neni? Obese sengi di mi na ke sibi. Oko sa nini? O sibi. Oh, langage mabebo. Obimi na ye. Papa kata place. Ba okata mo. Alors, yo siko bosenga nini pour que ba bongisa pe makambo na bino ezala te. To senga ba singa biso. Bana di fo basunga bino. Mokunda moka ba tenga so chanka bien. Comment on va tout de la faire pour formation ou pas ba. Ah OK, donc so ba sai bino ba centre bo kende. OK. Ah, mais na butu donc comme na butu ba déranger bino te na ba tout so ma Ba te. déranger biso ba ta wa mikolo ay biso to mala ya ko. Mais na mondo za ba cicatrice wana ba nini, yo mutu so ba dessin na nzoto. To ba tumusu ba ka osala. Ba ya ko sala ngana osala onde ngaza na ni machine. Osala onde. Ofuta ba mo to ba ka osala ofeli nzoto eza ya yo. Ofeli ba vie na biso ba e ko la ngo sipo kwa la ngo ba biso. Ah, ba ya ka oye ko la ba tatouage wana ba nzoto na bino. Donc ba yebo ba kangi ba bia livana to so nyoti ba sa tatu. La ka tatouage. Ba kanyango photo ba je wala sa ko ba laksa ba. Oh, c'est dessin. Ouais, dessin. Ya Mickey. Il a fini. Na biteza ba dessin. Ah. Alors, bah c'est la bino ba centre pour boké na ba centre pour vendre. Mais classe peut comme au fait, le point niveau ou beaucoup de classe. To go ta classe il faut parents d'Azala. Par hasard, ba bino nde ba bolinga randa côté. So ata moto même na kena bino na ndako, lobi bo kima lisu. Ba kosa. Ba centre nde ba to ndu ko to ba bi na bana ba kinga ko senga ko ba ya. Bela bango ba ko. Biso to linga centre o ezo bana na charge na nyoso otanga ko lesa me ba centre likilelo koma au moins la mwana yo moto matombo okom osaleli ba musala ni ti o melite me obimo ko lika mbona. Ah, donc ba pesa bino ka place à rolala. Ba ba ezalon ka place à rolala. Mais on place à sokola. On est pega bien. Ici il faut dans les scams bien rolala. Bon moi on dit qu'il y a une façon à protéger bino. Mo wana bo senga to da senga ba pesa ba. Bo pesa onde ba. Oh, ya ne solo. ba belela ba radio simo fele. Ba fele tele miana. Mo wana to bo senga na fele. Et que kuna la biro. Après ba tiki musko di sente bo ke ga bini mo ya ya ko. Siko bilamba bo sukola, bilamba nde bolala awa. Kuna esika boza pompe ali. Pompe za te to sola na maya su. Maya su.
bongo mafuta bilamba ka bilamba moko bwana ngo yango ba bolata bolata Ayo dolata mafuta biso. ouais mafuta là ça Kama mafuta le do. ah mafuta bino botambo wana so sukole silo pako mafuta bongo bilamba o changer Bilamba dolati toniki. Boto ana liputa biso ya. ah siko bato bana posa ko aider bino bo senga bango ni na bato ya mite malamu ba olanda biso siko To se on merci ba aider biso. Bon pe bana bana. ah ba aider bino bo ba na bana le yone faut tika balanga eloko moko tolo bana ezaki makasi faut moi mukalo ba balangage wana te okani ngana na mbongo te mais na otiki ya bino quelque chose pour melati hein bala si manjamba songa bino bo besika bien mais so bo centre bo kima esute te okani ok merci beaucoup original Banza London TV.